Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Merci pour la fidélité de la KNB. Ezali rétrospective ya semaine sali ba élément o marquaki semaine o na cadre ya KNB boboto esengo pe kimia ezala na mabota na bino pe bo continuer kolanda biso avec impact toujours na idéologie mokola lundi to la kisaki bino ba fille oyo ba mimaka ba camarade na ba na ba lieu ya rendez-vous na ba mibali na bango to pe na ba copain na bango to remarquaki phénomène wana mingi et pas ya ba étudiants c'est-à-dire au bengisi yemoko ayena ngulupa po basalisa o dépense bolanda reportage oyo to chaki mokolo ya lundi. Na Kinshasa mona makambo tambola na République démocratique du Congo kota mayanzi Kinshasa soki na notunité okoyeba te tozali na Kinshasa esika nini ba fille bana ya basi ko banda 14 ans ti to suka na 25 ans oyo bazaka mingi soko bengisi neti rendez-vous boya bo solo la tam so na posa robala ye to na posa bosa la histoire ensemble nzokande pour la plupart ba koma na makanisi basala déjà ba ekiri ba groupe c'est-à-dire yo mobali tango zali ko linga moko soki obengisi ye baka ke ba ko ya rendez-vous na en groupe objectif na bango ya liboso ezali ko longola makanisi nyonso o zaki na ngola ko beta ma solo privé na mutu na yo deuxième objectif ya mabe ezali ko tobola yo ba poche bana wana bazali ko sala ngo mawate bakulu na bakosa quelques bana mibali yo bazaka victime ya masolo wana ba expliquer boy na micro ya KNB. Tous en bas téléphone, tous en bas WhatsApp, tous en bas Facebook. Si vous avez un crédit, vous avez averti déjà que vous avez des camarades. Mais si vous avez des camarades brisques, au moment où vous avez brisqué par rapport à un programme, vous avez des côté. Vous avez des camarades, vous avez des camarades, vous avez des côté, au moment où vous avez minimisé, donc le makambo ba camarade que non to kenai pas mobali na ye tala mobali ngo kutaza le côté boyebo et ça mala monter vraiment pour na ngai vraiment na contre ba comportement na ba fille mais oui et ça logique faut yebisa ngai betana ya poche na ngai pour na kozala malamu au garder pe fidélité mobali na yo au kokite ko brusquer na likambo ko boy pour les manque en considération en tout cas pour na comportement wana eza malamu te. Au moins ça il y a na camarades sans consentement na ngati. Donc il faut ngana yeba que roya na camarades na yo après to yeba nento ko ça programme parce que poche ya mobali soko yeba ngote en tout cas c'est tellement difficile vraiment. Kozamo makambo belé surtout ba étudiantes bas banyoko la mibali fort bon on a fini bande ko na ba étudiantes té mais plupart ba étudiantes basala biloko wana trop. Ora yebike atena ke pa jona pona china ya ngomoni pe lelo banoko belé bakomi pe kosala ba makambo mususu ba infidèle bakomi sa makambo mususu ka ba camarade yaki na bango wana ka bango so akomo dribbler na bango donc c'est un peu ça conseil na ko pe ça na bande ko na basi bazala na mitema tout d'abord tango yebike non mobali na yo surtout conjoncture toza nango yebike mobali na yo azana le côté soit yebi position na mobali na ote ko welisa ko mema ba camarade te oye au solina na mobali soit na téléphone yebise que papa lobi na oyana ba camarade averti avertissement que eza vraiment le comme malamu avant tout oyana monter donc ba me quand même peut changer vraiment bon yebi malamu peke bana basi na munoko poala na bango batika likamute bafungolaka misu ata azali na tort akofungolaka misu kwa pour les pilipili yoka explication ya bana basi na ndenge bakinda ko répondre na ba rendez-vous wana. Et le but est que étudiant tu sois bon non. Tu cause dans un groupe d'études au travail, tu travailles. Mais ça c'est que ton a na côté relation amoureuse na mema kanonio soka yo yebate. Pour mso makamna ngo singa mo ba avancement mo boyom toujours freiner en fona kenda na yo. Pour mo bale yo lingi, oza na besoin bo avancer. Okoninga te a perdre ba mbomo inutilement. Olinga mbongo wane ke na projet ya bino mbale pour na avancement na bino. Si ba ko beto mo sindo ka camarade benga meilleur ami pe abalukeli yo alingeli yo mobali. To moi ni belle balinga ko bande ko basi na bango bongo camarade ya solo eza yesu o ko trahir ngai te à part yesu camarade nga ezaka mama chérie ezali malamu te ezali mabe soki muto abengisi yo esengeli otuna
na koyiko yanga moko tona yana mutu biloko oyo ya koyaka na batu na ba rendez-vous ezali kosala ba papa bien te bazali kosepela te pamba te papa alingaki abeta 1 contre 1 po yeba ndenge nini ya koevolue na masolo na yo sikoyo omemeli ye groupe ya batu o désarmé bongo ezali malamu te soki oboyi rendez-vous ya mutu yebisa ye pe tika ya kende mais ba oyo pe misusu bato mais ba oyo pe misusu bakoya victime ya mibali ya bayanke bazali c'est-à-dire aliesi bino amelisi bino na suka nango akimi bino moko bofuti facture bozwa mayele yango Kinshasa soki otuni te okoyeba te oui. Ba parents bakoma kosalisa bana ba bulletin mpona komatisa bango kelasi na ndenge ya COP esalaki biso soni pasi pe mawana KNB pe tolakisaki bino ndenge nini ba professeur ebele na université bakoma koluka kobima na mwana ya mwasi surtout soki azali kitoko ata azwi na examen akoluka ye makangu na makasi akokata ye ba point po abima na ye kaka nyonso wana ezali ba reportage o tolakisaki bino mokolo ya mardi. La Kinshasa oyo tango batebele bakolaka COP ezalaki kosuka libanda ya ndaku kasi ba famille ebele bakotisa COP ti na kati ya libota papa to mama aza kolakisa mwana ndenge nini azali kokoperele na classe c'est-à-dire mwana azwi te na année scolaire papa akei kosalisa bulletin ya sika pe akoperele amatisi ye na ekole mosusu soi-disant o minerval mbongo eza te o pasi ekomi na mboka mwana amata mbango mbango kasi mwana ngo azali komata aza komata po aza mayele to azali zoba bapara balobi comportement na etant que ngai parent naza na bana na kolinga komata bana nga classe te soki mwana échoué fonga na parent nazwa devoir ya kobana kotangisa mwana nga na ndaku soki auti classe aye nazwi bakayene na verifie na bandi kolakisa mwana ti mwana yeba mais soki mwana double jamais na kozwa mwana ngai na mati classe to pe na changer école non sala ngo te parce que wana ozo détruire éducation ya mwana lolobi mwana kozala comme premier ministre comme président de la république akodéfendre ndenge nini yo parents ozomata mwana classe soit olongoli osombi bulletin oke changer école eza bien te mwana kozala mayele te yo moko parents ozodétruire mwana na yo po mwana wana lobi akobima président mwana wana kozala député mwana wana kozala honorable ntango ozosala biloko wana eza malamu te linga kutu mwana double ke abakisa ke yo ozwa mwana olongoli ye oke kotia na école mosusu wana eza malamu te bamama fo totika comportement wana linga mwana na yatanga ntango azouta na devoir na classe yo mama ovandi wana obandi kolakisa mwana na kotanga po lobi akosunga yo totika mwana soki azwi te osombeli bulletin oke ochange na école mosusu wana eza comportement ya mabe bamama fo totika baparent totika ezaleli wana tosunga bana na biso bazala batu na mboka bazala batu na société na souci ya ozala na éducation ya mwana na yo acte eza na bien te ke mwana azwi bapoint ya moke yo parent mpo na souci ya âge ou soit na kotala masa mwana na yo ozwi mwana na yo omatisi classe mwana azwi bapoint ya moke donc ça veut dire teti na ye eza non vide alors faut oluka azonga kaka na les mêmes classes soit so azalaki na 6e primaire abandi na 6e primaire c'est pas grave yo papa ndimba kaka kosala effort ya komarke tout vie ya mbongo yango conjoncture ya mboka vie eza mwa pasi parent responsable azala na souci ya mwana na ye azala te ke sentiment kota na be ya mwana mpo mwana atala masse na ye aza nango a double classe ote bamatisanga kaka papa non papa kozala tolérant na babiloko wana te zala na souci ya base éducation ya mwana na yo soki mwana azwi te na kelasi zongisi ye na kelasi oyo alukela ye bon maître azala na souvi na ye mpo lobi na ye ezala soki aza mwasi ye azala heureuse aza mobali aza garçon moko boye aza na bagage kati ya motu na ye omoni biloko mosusu ntango ozali kosala yango mpona sentiment ya nokinoki ozali koyeba te yo moko para ya mwana ozali koboma mwana ozali koboma éducation na ye ozali koboma instruction na ye yango biso na KNB tolobi boye papa mama yebaka ke soki omatisa mwana na COP na ndenge ya classe lobi akomi moyibi akomi kuluna to akomi kosala baventure na kati ya ndaku kokamwa te pamba te mabe oyo ekomeli ye yo nde moto ozali otere nango boteyama papa éduke mwana malamu mama éduke mwana malamu mpo mwana vi na ye kende liboso oui bopesa bana chance
bana ya mike ya République démocratique du Congo bazali kosala robotique, codage pe programmation informatique bongo na Beni Futur ba misala na bango basalaki to lakisaki bino yango mokolo ya mercredi na KNB News. Beni Futur ezali aspel oyo esungaka bana na ko éduquer bango na masolo etali informatique, robotique, programmation pe biloko ndenge na ndenge. Bana na tango ya bomwana deja esengeli bayeba ndenge nini ko programmer, ndenge nini ko coder pe ndenge nini ko sala ba misala ya ndenge na ndenge ya informatique pote bazala a même en compétition na bana ya bamboka mususu. Initiative oyo ya Doudou Laketa azali promoteur ya Beni Futur. Objectif nango ezali ko appuyer l'état congolais na système éducatif nango bakotisa makambo ya robotique, makambo ya codage pe makambo ya programmation na formation oyo bana basalaki pendant grande vacances ya 2022 bayaki ko exposer ba misala na bango o basalaki lokola mona oyo Sylvestre Chimanga ayebi bongo ko mettre en place système ya prépaiement d'eau automatique bolandaye ndenge azali ko expliquer après formation naye. Je m'appelle Saint-Sylvestre Chimanga. Comme formation à Beni Futur, nous avons eu à faire une formation dans la programmation avec le logiciel Scratch. Nous avons fait de l'électronique et la robotique. L'interface Scratch nous permet d'exploiter notre imagination. Donc, grâce à ce logiciel, nous pouvons créer des jeux, nous pouvons créer on peut dire des petites histoires. Grâce à ça, moi, par exemple, j'ai créé un jeu de voiture et certains de mes amis aussi. Ils ont conçu d'autres jeux. Bon, pour moi, grâce à cette formation, j'ai compris beaucoup de choses. Pour moi, d'abord, j'ai construit un système de prépaiement d'eau. Ce qui m'a étonné, je pensais que je ne pouvais pas le faire, mais grâce à cette formation, il n'y a pas que les Blancs qui peuvent le faire, nous aussi les Noirs, on peut le faire. Donc, je pourrais sensibiliser d'autres jeunes comme moi pour leur dire que cette formation a été géniale, c'était bon. Moko parmi ba lauréat na bango Walter Mukendi côté naye asalaki système ya arrosage automatique ya bilanga pe asengi na ba jeune oyo bazali kolanda ye balongola bobangi bazwa courage po bango pe bayeba kosala oyo bango basi basali. Jeune congolais ami lobatika azazoba. Jeune congolais ami lobaki azana courage, azana ambition na ilora osala. Yemoko promoteur ya Beni Futur Doudou Laketa a expliqué qui pouvait. Cet après-midi, nous vous avons présenté d'abord premièrement Beni Futur, c'est que c'est Beni Futur, la vision de Beni Futur, les matériels ou soit comment est-ce que nous accompagnons les systèmes éducatifs congolais afin de préparer une jeunesse beaucoup plus affûtée pour relever les défis qui sont présentés à l'horizon. Deuxièmement, c'était aussi pour nous l'occasion de présenter au monde entier le génie créateur des jeunes Congolais, parce que de plus en plus, nous commençons à penser que nos enfants ne sont pas assez intelligents, nos enfants ne sont pas en mesure de réaliser certaines choses et que seuls les Chinois et les Européens qui sont en mesure de le faire. Alors nous sommes de ceux qui pensons que ce mythe doit être cassé et immédiatement. Alors nous vous avons présenté 10 élèves qui ont suivi la formation de la robotique chez Beni Futur, ainsi que leur réalisation, afin que vous puissiez voir par vous-même aussi que effectivement nous avons des enfants qui sont en mesure de réaliser des choses. Tala batu tozali koluka na République démocratique du Congo. Bato bazali na sens ya développement, sens ya ko faire avancer makambo na ba misala o ezali ko compter pour na lobby. Bino kaka ko fana na ko tonga bato masolo ezanga tina koluka ba pourcentage na ba bureau à l'état na mustu yebi musala makolote. Tala bato ya ko aider bango yo Beni Futur bazali ko sala pour na progrès ya bana bazali ko sunga système éducatif ya mboka. Boende malamu papa longonya lobby bana o tango bako koma likolo bakozanga kokanisa yo te. Oui!
pasteur ceux qui va beta jeu loterie, c'est-à-dire Paris foot, to DV loterie, liwa ya VV Kamangana Verkis Wazolan Zimbu Mokolo ya jeudi, pe to ekola Kisabino réaction ya population sur Via Lomboma qui a dit 33 ans après liwa nae wana nyonso ba élément to la Kisabino Mokolo ya jeudi. Kinshasa moka makambo, Kinshasa moka ya ba problème soki nano tunite na Kinshasa okoyeba te tambola na Kinshasa omona makambo pamba te nyonso elekaka na Kinshasa ezali théâtre te to tuni lelo na KNB. Est-ce que pasteur akoki kobeta baje hasard lokola Paris foot to PDV loterie ndenge ezali ko régner boye mena ndenge toyebeli ba pasta na biso ebele basi ba beta na bango DV loterie misusu kutu basi ba mikendela poto na ba famille na bango kutu masekite kote wana ezali mais biso tozongi na Bible pe na mateya bateya ka biso. Est-ce que basala kalisumu te ndenge babetaka DV loterie to pe ba pasteur ndenge babetaka Paris foot? On va le bara so be biso beti DV loterie to ke na pe ka ba pasteur se passer na betaki DV loterie pa ba kete so mbila nzamba osala eza gravité nga mona ba normal ba ma mukiso to landa go si doit to to ke debisi to kendele te mais pour nanga c'est bien normal ça ma bete ata moto pa na vient nga pasteur ka bisanga akomande pasteur maboto ma pasteur te akoma c'est que pas comme pasteur azalaki moto lokola biso to za bato akomande pasteur mais bo moto ne lokola moto nyoso ndaka vivaka eza na normal akobeta DV loterie akogetenga te pe ministère nzambe na États-Unis akosala pe affaire ne moto asala ka ki pasteur ka kombo bokende liboso pasteur akoki kobeta jeu ya DV loterie te po pasteur ya yo kamba milimo bato akosala milimo ebele j'ai dans ça lokola jeu mo boye pasteur akosala on te pas beta kende États-Unis na jeu d'azar ya DV loterie bon ça pena moi passe pasteur obeta ngote abeta DV loterie po akende États-Unis bon ba milimo asambela ka bato DV loterie ça va mebele ça m'a bene to yoka na DV loterie ça jeu d'azar pasteur obeta DV loterie te o ngane na yebeli selon ngai yango wana DV loterie ça jeu d'azar on a na senga ba pasteur nyos o babetara DV loterie babeta te pour DV loterie ça jeu d'azar et petit ça mi na Bible tant de beta DV loterie ato batami na ndenge moya obatama po batamo na ote na nzambe sambela wana na mona wa nyos ozo salama ya liboso ya nzala ba réfléchissaka te liboso ya nzala même endroit et dans l'infraction ba gouglounerie donc bakokanga mutu te puis na Bible eza na mutu na ntango ya nzala akendaki alie bapeine de proposition oyo efoka banganga nzambe balia David adamango du temps des souverains sacrificateurs Abiatar ange abomaka bomaki ete ezalaki exception. Il y a des cas oyo mutu appelle na ye eza na États-Unis soki nkolo atindiki ye beta na yo papa beta ko eza lisumu te ya mibale ntango ebongaki bapona moto efale remplacer Judas oyo atrahisaki Jésus babetaki je hasard ils ont tiré au hasard ezalaki pratique bao batiraki bazali bato bazali kosambela batiré au hasard et puis sort etombaki je crois sur un certain Mathias si je ne me trompe pas ou Anania Mathias. Si Dieu vous dit partez soki nzambe alobeli okende mais soki apesi yo feu vert tikala kamba ba oyo baza mais bobunda na likambo etali nzala eloko ezotinda bato babeta DV la plupart eza nzala na bacondition économique sociale politique bato bazokufa avant le temps mais soki mboka oyo ebongi yango de prière na biso DV wana ekozala ezobetama soki okende na Zambie omona bato bakenda na bango États-Unis wana te États-Unis okokutana na dendon te okokutana na kwanga ya malonga te Kinshasa eleki partout bopambolama bandeko basali na nzambe eza te ke bozali kotanga Bible parti mususu bozali kokata ba page ya Bible esengeli kotosa yango bobimba surtout soki ozali berger mosali na nzambe yo nde muto ozali kolandela milimo ya bato ebele soki bamoni yo na milongo ya Paris foot to ya DV loterie ezali koningisa baboyambi ya bato kasi je crois que ndenge conjoncture ezali na Kinshasa
pasteur soki azwi occasion ya kobeta Paris foot to ya kobeta DV loterie mpe akende États-Unis, église ekotikala na maboko ya diacre. Aouti Kokufa quelques jours après mariage naïe religieux civil na mwasi naïe, quand bien même que mariage naïe batobele ba contesta ki yango pambata qui déjà na état ya moins inconscience yango famille misusu batelemela ki kasi selon témoignage ya bato bayeba ki mwasi naïe pe naïe moko Verkis balobi ke mwasi wana umeli makasi na Verkis et singela ki basa la mariage wana sans problème kasi ya pasi ekomi vive ki mwanga na Verkis. Autrement dit, Wazola Ndimbu atiki biso patron ya ba maison VV boyi malamu que VV ezalaki l'unique studio à l'époque oyo banaye ko produire ba musicien ndenge na ndenge. Monde musical ya République démocratique du Congo et kufisi icône mutu monene pambate Verkis Kiamwangana asala makambo ndenge na ndenge boyebi banzembo nzambe na komituna ka moto moinda uta wapi etinda kutu ba excommunier na église catholique et lukela ka ba problème mais Verkis azalaka pionnier pambate abandaki ko signer makambo mususu o bato mususu tilelo bakoka ko signer te. Ex-président ya Sokoda Verkis Kiamwangana patron ya VV Center azalit autre koloba patron depuis tout le temps. Il y a des musiciens congolais nyoso atako babenga ka Wazola Ndimbu oyo bozali komona e bembena ezana kati ya ambulance oyo ezali komema yango tout droit na cinquantenaire. Ramona. Tous en a 5 cas, via Thierry sur la Tongo. Pour le moment, tous encore que déjà dans le cinquantenaire. Vraiment, tous en a des démarches, il faut tout faire évacuer vieux, mais ne va pas en tout cas, c'est ça. Alors, vraiment, tous très émotionnant, en tout cas, tous ces musiciens, artistes, tout le peuple congolais, vraiment, là, il y avait ce qu'il y a à aider Bishoming, en tout cas, c'est là, c'est honnête pour honorer, en tout cas, merci. En tout cas, d'après ça, nous, mes condoléances à la famille à papa Verkis, à Tribuson à Makasi, il y a un peu de passe dans mon thème, papa a confirmé plus que moi, mais ça se passe. Et ça se passe Makasi, papa a dit Makasi pour l'artiste sur la RDC, mais le papa Verkis, après se passe dans ma paix, mais la Tribuson et plus sur la trois passe. Dans le sein, on a Venir Kalong en tout cas, venir sur la Kanda, au Azara Nango Kala, il faut qu'après ça, tous les musiciens sont conseillés dans la même morale. Papa, nous déjà, d'accord, déjà été voir, Baini, Mamabe, Babalikuna, ils ont été voir, nous sommes, du beau temps mort, nous surtout vers la Gagnoche. National, Monsieur le Président, Fatih, Papa Nabishan Zalim, Bote Panae, Azala, Liwa Verkis, Azala, Papa, Manda Zalaki, Koufaki. Ba de coller peu makasi azali pe mutuloka ba style nyos o ba le kaka kala loka ba papa tumba sumaro ba tabulei ba nyos ba grand artiste o nyos azali pe mutuna biso papa na biso jamais toko bosana bongo zamboka biso présence azali so aucune asala pe moi ba pe cette médaille na o sala pona mboka na biso eza mawa mingi po ba chef vedette na biso ba kenyo surtout eza mawa mingi. Eza pe nzela bato nyonso bon lokola bango bakei lobi kozala moko kati na biso bazalaki ba musicien te ebisi bango ka ba mitambwisa bien veve soko akomi na mikolo ebele boye po amitambwisaki bien bango pe ba mitambwisa ndenge ya mitambwisaki po bakoka kozwa mikolo oyo ya sali nalobi na bango eza nzela ya bato nyonso Verkis akei moko akozala kati na bango pe akolanda mais bakumisaka kaka nzambe po nzambe moto apesaka nzambe moto abotola.
exclusivité mondiale ya KNB toyebisaka bino ke biso nde na Kinshasa awa tokipaka makambo nyonso soki likambo eleki no na KNB te yebaka ke nanu Kinshasa eyebi yango te oyo ezali information bokokuta nulle part ailleurs kaka awa na KNB News esika nini tozali wana mpona koservir bino ndenge ekoki. Lelo Verkis atiki biso ezali interpellation ya monde musical nyonso oyo bayebaki grande personnalité oyo na kombo ya VV Kiamwangana, autrement dit baptisé Wazola Ndimbu epai ya petit na King Kester Emene ya kwa mambo. Que son âme repose en paix. Makiani azali à la base ya ba titre ndenge na ndenge mamu ba zemo mususu oyo baneko attaquer ba konzi atangwa Mobutu baneko yinda mabe grand artiste à Kufabiso à l'époque azalaki promoteur topekolo orchestre OK Jazz o esika ba lutumba simaro bazaki na pointe ba madilu système na ba Joski ki Mukuta bangotu baza déjà ya kokufa. Franco Lombo Makiadi azalaki mutu oyo azalaki ko incarner moi leadership moko ya makasi à l'époque na troisième génération topé deuxième génération il y a musique congolaise kama uzoka papa Luambo na batika ba souvenir makasi ba souvenir minene ate ya mokili donc après ça ba tout ba manière il y a ba réflexion il y a ba raisonnement na banzembo na ye ayemba tout oyembela même ba président de la République oyembela ba ministre oyembela culture na biso oyembela école na biso donc makambo nyonso to ayemba eloko moko sika on a moni ba petit ba invité koleka papa na Luambo na place d'artiste batiela Luambo monument ko ba yebi ke yazalaki icône ya musique oyo ya mboka oyo ya Congo donc tamuzo kata ba kapela na ba nzembo na ye lokola ba ikambo ya ngana papa suka seliwa o mama basili sase maloba ezali etinda ya Nzambe ayo mama o mama ayo mama o mama ona papa Luambo mtazoemba likambo yanga na mama ayemaki te Mario na lembi kende na yo na baye yo Mario na lembi pegi Mario na lembi eza papa Luambo ba œuvre na ye asala makambo minene na kati ya mboka oyo ya Congo. Donc tokoki kobosanaka mokolo ya papa Luambo te il faut biso tozalaka debout na programme makambo papa Luambo azalaka soki nayebi miziki na ye ti lelo en tout cas nazalaka toujours esengo soki ozoyoka nango kaka neti banzembo neti amario mo banzembo eza ebele mokolo tonga abotolinga tonga okotonga na nini olobaki mpe na esika yango c'est ça nati yo pembeni loba lisusu mama etokoma moto aza te na misika ya marke wana mpo ye azalaki likolo na bango nyonso to wana mais lelo 33 ans na mabele ye ere akufi papa Lutumba a remplacé papa Lutumba mpe akufi bon lelo naomona neti mwa bato aza ebele Luambo ntango akufi nga na otanga na interna na bakongo na Kisantu nazalaki nao na classe mais miziki na ye ezalaki kopesa bato conseil eza lokola bamiziki oyo bato baobeta mikolo oyo moya kotala ngo na bana eza te bamikolo bakobina bana mike mpe bozotala bazali numéro 1 ntango ezalaki bovandi bozolanda ezali numéro 1 na bapara na bino mais oyo ya tour oyo vraiment en tout cas parce que nabina kolata kobina mususu wana bazobina moya kutotala ata na bokilo boye eza te ata na bana télévision neti ya salon tokomi otikela yango bana seria franco bamiziki wana bongo ezalaka te nayebi te mpo baseri wana mpe nazali kotanga classe nayaki nano mwa mokembe nayebi te ya franco bande kobina bande kobeta rumba bato balati maputa bazobina na piste ezalaki te ke bolati bamwa jipi nini to nini oyo babenga so bakupe dekale apamba te mais soki Luambo OK Jazz mingi enobeza na makusala na bon marché vi na ye ndenge elekanaki to mpe makambo oyo asalaka et continuer impact nango kino lelo pamba te orchestre na ye OK Jazz bakontinuaka musique na bango na inde 3 bato oyo bakendaka wana banostalgique oyo bakendaka na Kasavubu ti lelo bayebi yango malamu. Franco Luambo Makiadi akotikala a jamais na mitema ya bakongolais pamba te azali grand artiste mpe monument oyo babersaka babitema ya bakoko ya bamama na banoko na biso.
est-ce que moi si ya libala akoki kosala likelemba soki mobali na ye ayebi te na ndenge ya nkuku? Reportage otopesaki bino mokolo ya vendredi. Tambola makolo na Kinshasa o ya zelo okota mayandi papa moso kodi mpwanga alobi soki nanu otuni te okoyeba te pamba te nyonso ezali théâtre te, nyonso ezali maseki te. Na Kinshasa awa na mabala misusu basi bakoma na lukwengu na goigoi ko bomba mbongo mobali ayeba te, surtout soki aza na mwa fond ya commerce mikolo wana amonaka papa lokola eloko te, papa ata bengi mpo na likambo mosusu abwakeli ye misu na makanisi na ye akanisi ke papa alingi ntango abengi ye wana asenga ye ata mwa mbongo mpo amela mwa eloko. Question na biso tokendaki nango na terrain ezalaki mpo na koyeba est-ce que mama yo ozali mwasi ya libala koki kosala likelemba sa mobali ayeba? Fayebisa mobali na ye so mobali na ndimi asala likelemba ndako kosala poske likelemba ezaka makambo ebele na kati na yango. Bongo ntango mosusu okopesa ope mbongo ye na ona ndako likolo makelele mobali mbongo ezuwa mpe okobomela mpe libala. Mais soki oyebisaki ye eza mpe mokominyo ya ndimi okozwa yango mpe kosala ye likambo parce ezaka mbongo na yo okozwa yango en avance soki okozwa yango neti osala neti obombisa ntango okoya kozwa yango ekokoyede oyo na makambo mosusu okosala parce que libala ezali bato mibale mwasi mobali ntango mwasi azosala makambo abombeli mobali wana eza su libala te. Libala oyo bazosala makambo eza neti obombeli mobali secret moko boye wana eza su libala te. Mais libala malamu ebongi likambo nyonso tu yo mwasi ozosala ifo mobali ayeba yango. Mwasi fo ayoka maloba ya mobali, mwasi akokosala makambo na bisasa mobali te. Po aza mwasi oyo aza na kati ya ndako ana ndako ya libala. Libala elakisi ke eza ke bato mibale basangani bakomi mutu moko eza 1 plus 1 ekomi 1 plus 1 eko égal 1. Conseil na opesa bango soki basalaka bongo a partir ya lelo soki baolanda nga to na télévision soki baolanda nga batika yango te mobali na okende nango osala likelemba nango osala boye. Balobi libala 1 plus 1 égale 1 mama surtout 1 plus 1 on appelle surtout esengeli eza na makambo ya gestion ya famille. Yo mama soki okei kosala likelemba eke papa ayebi te mokolo oyo retour ya likambo moko ekoya bakuti papa eke mutu moko aye ekomi makambo ya kokangisa okosenga papa asalisa yo to kogere yango na ndenge na yo, surtout papa soki ayebi te azali kokamwa na miso ya bato wana ekozala vraiment soni mpo na yo mama, soni ya famille pamba te ndenge nini yo okoki kosala likelemba eke mobali na yo ayebi te ekolakisa ke ozali maboko makasi mpe obombelaka mobali na yo basekret. Ntango obali kobombela mobali na yo basekret bongo ya mike mike yebaka peke ezali forme ya infidélité oyo ekoki komema mpe libala na bino epanzana. Biso tolobi kaka oyo eza KNB. Pona compte ya samedi ndenge tolobaka mboka ya bana na bana bosengi biso TikTok ekotati na Retro Bolanda. C'est lorsque tu as volé le mari d'autrui et qui t'a épousé et tu entends la parole et tu te mets en ordre, tu divorces. Amen. Ce sont des choses qui sont devenues rares et ça prouve que le réveil a baissé. Quand le réveil est intense, il y a des divorces. Des faux mariages. Parce que lorsque une femme vraiment s'est convertie, elle se rend compte qu'elle a rendu malheureuse une autre femme. Qu'elle a rendu malheureux des enfants. Qu'à cause d'elle, il y a des enfants qui n'étudient pas. Il y a une femme qui est maltraitée. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école et qui ne mangent pas leur faim. Une vraie chrétienne, quand elle s'est convertie, elle sort d'un tel mariage. C'est pourquoi je défie toutes les deuxièmes femmes. Je croirais que vous êtes convertis les jours que vous allez quitter ces mariages. Je te regarde, hein, maman. Tu pries beaucoup, tu es même partenaire dans une église. Arrête de donner l'argent. Quitte le mariage d'autrui. Et rends le mariage d'autrui. Rendez le mariage d'autrui. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Les deuxièmes femmes sont devenues les grandes partenaires dans les églises pour fermer la bouche des pasteurs. Même si tu donnes des milliards dans l'église, tu es dans l'adultère, tu as volé le mari d'autrui. Et c'est terrible encore. Une deuxième femme, mais elle, quand ses filles vont se marier, elle veut qu'elle soit première femme. Qu'elles soient aussi deuxième femme comme toi. Alléluia.
Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Quand tu détruis le foyer d'un autre, on va détruire le foyer de tes enfants. Sortez de ces mariages-là, divorcez et laissez cet homme libre qu'il retourne avec son mari, avec sa femme ou qu'il soit seul avec sa femme. Arrêtez de déranger les couples des autres. Et souvent, les deuxièmes femmes présentent quoi? On m'avait doté. Même si on t'a doté, on t'a mal doté. Boake Belea kolanda biso bon week-end pe suka semaine malamu nabisika nyonso bozui occasion kolanda biso tokanisa lundi e kozala mokolo ba défi mokolo o esengeli boba na mosala kitoko semaine ya malamu pe ba vina bino e ko kende malamu pamba te biso KNB tozali ko continuer ko servir bino surtout to sengi bino bokende ko s'abonner na ba plateforme na biso. D'abord on a page YouTube KNB News et sika nini kuna ba information na biso zanga te pe bikolo yo bokende pe ko like to pe ko emende boloba na Kinshasa ko j'aime page ya KNB News na KNB pe page na nga personnel ya Jimmy Mukende kuna na TikTok esika ezali mboka ya bana tozali ko chila bino ba element ndenge na ndenge ya KNB ba plateforme na biso nyonso bozanga te na ko réagir bo pesa ba réaction na bino pe o bolingi to sala bino pamba te nyonso o to sala ka awa ezaka pona biso te ezaka nde pona bino botika la fidèle na KNB News biso jamais to ko décevoir bino. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino